olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga senzamba Manuel Kapita topesi bino mbote bozali bayike ya kolanda émission na bino face à la presse chrétienne bosalaki lisusu ete tozongisa moto na Nzambe Narcisse Buya pamba te bosepelaki na maloba na ye nazali ngai moko te nazali ndeko John Famba nde na ye elongo tokoyeba komanyola kopundola na mozindo mpenza mambima ye to makambo oyo tozali komona tozali koyoka mpe na tonga na nkolo ndeko John Famba bayike bazali kolanda biso bapambolamaki mbaleleki na masolo oyo tozalaki nango face à la presse chrétienne yango mpenza ya kokota na mozindo ya masolo nini okoyebisa ebota na nkolo bazali kolanda biso matono mingi ndeko Max Benga na bandeko banso bokolanda biso de partout na émission face à la presse chrétienne kaka ndenge bosengaki nde toye koluka ye bisika oyo alaka po ali moto ya misala miike kasi toye po tosombiki na lisusu makanisi totefela na mambini ye koleka na baeklezia na biso elongo na moto na Nzambe Narcisse Buya bazali mokambi ya FIFA olingo ba fils et filles d'alliance aux bon na commune ya Lemba la quartier Salon matondo bine ko John moto Nzambe topesi mbote ba Nzambe be bazali kolanda yo boni mosala boni santé pita uzotala lelo église dans Nkolo en général ni nozo sepela pe ni nozo ko sepela nango tozo salo passe na motema. Merci beaucoup monsieur le journaliste nandenge bo bolandinga tiawa vu ba poser ba téléspectateurs ndenge to saki na bino émission alors même ngamo ba benga nga ebele surtout na musala ba temo to développaki et sungaki batu mingi sungaki batu mingi alors surtout ça ba émission eza poto bongisa to bongisa là où ça ne marche pas parce que ba église auto to benga ba église banda ko wana eza ba temple lelo et ça musala nango bien te. Et ça, Moussala bien tes résultats, les peuple congolais, quinois, dans le monde, ça sent la mort partout. La mort partout, la guerre partout, bateau posé ba acte wana ils a biso batu. Biso ne tozo sala ba guerre zalato boma pour dire que évangile au été qui est inefficace. Il faut toujours ce évangile na force na la transformation et la mentalité à batu. Ya solo penza tokota na mozindo émission na biso lelo toza bongo na makambo mitano to motoba tokobeka Nzambe Narcisse Buya tokobeli kamoteli 10 me peu fond makomelo biboni yepe lokola moto Nzamba kanisi boni tokobela tali musala église est-ce que tokosuka kana kosambela to église sengil pesa la secteur il y a développement, il y a mboka, si oui, le lengeni. Tu vois, quand église du réveil du Congo, tu bêta moi, c'était dans le pas maté, les deux assos sécurité, tu comme un gambo, mi balé, tu vois, la paix, n'abo tali prière pour la nation. Et tu bêta société, tu tali qui la jeune et prière. Quand on est comme ça, qui la moto Nzambe. Et c'est là ça la publicité, bah tu n'as pas pas. Peut-être aussi na musique chrétienne regarde moto Nzambe na itali musique chrétienne ok d'abord la musique chrétienne to bana bongo John Famba alors moto Nzambe te botali le musique chrétienne ya lelo lecture na yo regard nos alini. Merci beaucoup pour la question. Bon to benga ngo musique chrétienne na miteka na kati mais la musique chrétienne était pour mot chrétien d'abord est à ouin mot chrétien babenga ki batu ouin parce que ba monaki bizaleli moko ya malamu kati na bango babenga baza ba chrétien baza comme Christ. Christ ezali bonne nouvelle, Christ ezali sangwa malamu, Christ ezali mwana Nzambe, Christ ezali bizaleli parce que kozala mwana Nzambe za bizaleli na biso nde koyebisa ba muto aza mwana Nzambe bizaleli sans bizaleli nzoto yemoko akozala mwana Nzambe te parce que comme tata no éternel il faut que ba comportement ni yo kozala ngo o eza pe éternel parce que mwana Nzambe akufaka te comme tata no yakufaka te yo pe kokufa te mais nzoto tozala ngo ya batata bakufaka yango pe kufaka yango mo bizaleli na biso nde yango nde za chrétien
service. C'est pourquoi on nous appelle même des serviteurs de Dieu. Nous sommes au service et à la création. C'est autant de musique chrétienne. Il fait la musique oyo, ils ont fait sa biso ba sangwa malamu. Il y a une musique chrétienne. Sangwa malamu bezani. Moi si moko aboti, vous salez lienzeng. Ils ont sangwa ya malamu. Sangwa malamu bezani. Célibataire moko abali. Ils ont que toko sala nzembo célibataire abate. Mutu wane photo yembela nzembo pour abali. C'est-à-dire qu'il y a une étape, moko à côté étape mususu. Donc musique nyonso oyo bayembaka sango ya malamu eza musique chrétienne. Musique nyonso oyo bayembaka sango ya mabe eza musique moko diabolique. Vous comprenez? Sikoyo musique toyokaka. Toyoki mutu moko ayembi nzembo. Les 4 êtres vivants bavandi na kiti na yo. Soko lukango na Bible mobimba ezalaka te. Kiti ya Nzambe. Les 4 êtres vivants, avant d'entendre. Mais ça qui quand moi la sala qui ya senga la pe bolimbi ça ça va. Ce qu'on nzamba za kana bererte. Ce qui nzamba comme na berere Bible le bito za ba santo lokola tata na biso za mo santo. Mo santo ya kana erreur. Mo santo a senga pardon te. Mo santo a s'excuser te. Ce que moi muta comme excuse-moi c'est à reconnaître à dans erreur. Et la reconnaissance zo zongi sa ona makambo ja Baptiste. Oh biso to na Christ. Musique boyo kaka nyonso to na sangwa malamu. Eza ya papa wimba, eza ya jibe, eza ya fali. Papa wimba yema nze mama. Babe tate pona nini? Oh, pasteur. On église nini? Mais bata ba frère. On église nini? Mais église ko? Ou bien église des réveils. Zela non, église pona eza nini? On est dans ba temple eza église. Problème to on a ba concept. Si concept est erroné, il faut pas ba résister infaillible erroné. Yesu tango aki abuka ki temple. Et là on est dans na kati. Ba chandelier sacrificateur c'est que musala wana esila ke mukolo wana nazo kan de ko jodo maluba alors musala nzambe sunga biso ya face la place katiana obime banzemba ba de ko la biso ba wega tous ba yoko beta net nzembo nini o yo potona ndaka biso tu yoko be pas nzembo orgazi par exemple yoko beta ma peine église naibi tem nango parce que nzembo za texte nzembo za voité voix ezaka yepo et accompagner texte. Ce qui texte c'est wana. Na okoki banzembo mususu ya mwana mwasi wa mundelo so Céline Dion ayeba en anglais. Mais tant ba tchango na français na tangi yango. Mais sur les évangiles. Problème les ali texte nzembo. Voité. Mais mutazo yemba est-ce que benga me pas nzambe. Oh lelo to on appelle manjam. Manjam ba osa la sélection, ba osa la concours, ya bana ba ko yemba. Ko ko gagner mbi kitoko nda bimi premier nde musaki bana. On est allé musique ya nzambe tu musique ya nzambe mutuni na ye na forme ya musique ya nzambe moko boye atombola ta musabe oh le bike pona ye musique ya nzambe mutu wana voilà babilo wana Jésus n'était pas est-ce que Jésus a dans la couleur Jésus c'est qui Jésus Jésus c'est le fils de l'homme les fils de l'homme ce sont les œuvres des hommes et dans la couleur est-ce que bolamu dans la couleur a pembe to ya mutu mwindu. Ils ont chassé beaucoup païenne, profane. Bolamu, netinga la pesi mutu mbongo, et dans la couleur ni. Mundela rope sa mutu mwindu, chien, tout le monde. Bolamu dans la couleur te. C'est pourquoi la Bible il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Ce que mutu n'a ni beauté ni éclat. Bon, couleur bleue, oh yeso ragi mwindu, yeso ragi arabe, ragi ceci. Non. Est-ce qu'on dit pas peu compétition le la musique, compétition par exemple, total la. Letia majabo. Eh, ça bien. Le bon football, on a la directeur chargé à sport et diversité. Football, ils ont compétition. Ils ont des talents. Des talents, ils ont des dons. Des dons, ils ont des ministères. Oui, mais il y a des mais si ils ont des dons, talents, au papa, na maman, ils ont des péciétés. Ils ont des ministères dans le football. À le monde entier. À Nambonga, les gens sont tous. C'est ça qui est ndoki. Les termes, il faut comprendre. Talent, don, ministère. Ils ont des locaux. Ils ont des locaux. Talent, ils ont des locaux. Don, ils ont des locaux. Mais ils ont faveur, ils ont gratuit. Ministère, ils ont des locaux au manifester. C'est la même chose. Ils ont des talents, ils ont des locaux, des ministères, des locaux. Non. Nous sommes tous manifester. Nous avons des œuvres. Yango yeso ba koyeba bino na misala. Misala nde ba koyeba yo. Toyeba ka Messi ada mukuse ada soki nani me ba œuvre na saka monde entier. Ils ont ministère. John, maintenant le bing de comment tu bien là. Toi quand on sujet il y a musique chrétienne. Les loto komona
basali ya nzambe to benga ngo basali ya nzambe ezala ba pasteur ezala ba musicien chrétien na église pasteur pas quoi ça mutu faut ba tchede nzembo moko boye et même na onction ba benga ngo musique chrétienne mais yo siko soko libote ya na église est-ce que ba tchela ko nzembo moko boye ko mema yo pena na bozali sa nzambe et même na présence ya nzambe allez obanda kote bo yesu tanga na hotel bana embele ba nzembo ni so to zu musique tango yesu bana ko tambola ndenge to boni yesu ngo ya mutu to tsheka mutu tanga na hotel yo ke batu mo bana embela nzembo moko aba bana ko loba eza kaka ba concept eza biso nde bato todo tshaba musique wana po et travailler na moral ba son eza vibration utaka na parole monde ça na vibration au moment de la zone babo ils a son ils ont pesa ba vibration ce qui ba tchango makasi ya mona na musique ba Michael Jackson ba koya ba son makasi ba effets spéciaux mutakoi l'église la même chose ce qui ba tche musique moko ya C parce que bato ba étudier ba son ya mona ba sala nzamo ba tanga pena ba son wana ba ko sala son moko o e ko s'adapter na mutema na yo ce qui ba tche yango pasteur azo bana voix moko assez et ko s'adapter na mutema mona olembi oleli okoi mais ça n'a rien à voir moli mo santo kutu donc rien à voir et d'abord émotion na yo moko na ba souci na zo kanisa ndeni ba pimela yo mbongo ndeni mobala boyaki obandi kolela fali pas le lisaka bato wera pas le lisaka bato ce peut pas être film oleli donc olela exacte que pour musique non mais c'est la parole pour na yo na zone loko lobakiana banzembo afali ba oya ba jiba kofi ko beta ma pe l'église ko beta na église soki texte lango za bien pour bala ba frère na biso ba kabela biso mbongo ba tinda bana na école ko ngai ba na basi na ndako lokola biso ba voyage ka lokola biso siko ba komba ndoki c'est pas de quoi ba oyembela basi ba oyembela mbongo mais ba chrétien ba oyembela nzambe kasi ba yembela moi c'est mais c'est là parce que oyembela moi c'est ndenge bon yo lobi ba ko beta pourquoi qu'est-ce qui fait à ce que les autres moniteur na biso lokola mg 30 azalaki na ngambo wana abongola motema alobi nga na bongoli motema na komi chrétienne akoyemba lisusu banzembo ati za banzembo bakindoki tomoni papa na biso Carlito Lassa azalaki frère a mokili abongoli motema aye pa ya nzamba komi koyembela nzambe siko soki eza musique bango basala eza ya nzambe comment bakoki kotika yango baye na baye pa ya nkolo bon bango moni ba frère soki ba frère na biso wana ba Carlito bazaka ba comprendre évangile bien te nzembo est-ce que ba nzembo ya Carlito na yoka nzembo moko soki ya makolo ya masia soko di texte wana eza différent évangile problème na bango ba kosa ki bango ba bi moni voix na yo na texte po bonga il faut to tia yo mwa ndika to tia mwa boye eza ko nganga moko na mboka na biso ganisa biso te ba pesa ki ba carton ba mbongo équipe gagnera te soko kekuna opesi mbongo lobi bonde eza boye équipe ko gagner to gagner na biso pete lobi to zongi susu oh batu bazo beta ba joueur ba don wana eza nganga mutapesa te don ya Carlito abotamaki nango nzambe mutapesa ki don ba talent siko ye alobi te na longo ayebi po na longwaki stem sana ko yiba ko linga basi ya batu ko mela diamba yenda yebi mais biso tozota la texte oya banda ko yemba texte ki tout do ba ko da texte ba yemi pe na église wana église na bango e problème te genre mutu na suka mi ba pasteur belé pe lelo ba komi ba yembi belé bakomi ba pasteur omona azana abande koyemba na succès na e allez amoni ndiye na yebite nini osala maboko maba nini ezotinda ba yembi belé bakoma ba pasteur basala l'église piaka pour domaine nzambe cheke moko le balanga pasteur oyebi ke musala na bino retour ezakate na ipo ani na bi oyo okoza po fandi bo muta ozongisa ezakate problème eza côté qu'on a ba kokisuta ba côté eza facile les gens eza piaka ba trouver que côté oyo soka lobi na kombo ya Yesu muta na calcul te oko justifier Yesu ndenge nini oko mona Yesu ndenge nini allez ba pese ba mbongo eza ba mbongo ne muto tinda bango ebele batiki koyemba ba komba ba pasteur wana soko yandi ba bateya na bango bateya na bango na zola na bango ebele ba pese ba église minene ola yemba na yeka ndeko yemba voix kitoko ka se pesa biso aye na domaine ya biso au domaine na biso ça demande la tête ça demande le temps ça demande l'appel ya solo mais koyemba même ngala koyemba vous pesa texte na yembi ata voix mabe yo le kifa Baptiste Nguya faut Baptiste oya grand frère ya wera son ana nguya ni ako isabato l'église est-ce que vraiment ko koya mutakoya ka soka beli soka dana nzala soka beti libaku akoyaka ko koya nyonso za lokuta. J'assume ce que j'ai dit. Bato nyonso bakoyisaka batu eza lokuta.
ngato bengi nga okwesa ngati nguya nini Yesu atambolaki na ba Simon atambola na ba Jacques nana kweya apa moi Simon mutabendaki nguya naye mutakweya te mutu moko te akweya bazaka bescro ba aventurier tekit omote tekit oke l'anglais tekit ke anglais alors ba tekit jusqu'à la lingala eza ba biloko moko pour attirer les gens biso pe tozalaki na ba église moko ya ndenge wana bakweyisaka bato non nga babetanga mbata une fois eza témoignage une fois nazalaki na église moko quelque part babenga wana nakomi nanu boye te babenga yaka mpo nazalaki financier ya église wana mondimi simple na ye bayebisi nga fukama nayaki na madame na ngai na bana nga tata mokolo na fukama eyoka mwa loko fukama leta nazokitisa genou nayoka mbata pendawa pa mbata pene ya maboko na abetinga mbata pasteur wana mpona kweya tanske ngaso yaki leader na église wana na financaka so na kweyi seke bawi soki yekuta kweyi financier ebongo biso bao nasimbi na bon ezalaka nde boye nazwa mpe na mbata so. Bon, question souka, lelo tozomona pe ba concert VIP. Tozomona koto $100 VIP, mais la musique chrétienne. VIP $100 ba 40 années te biso ba tout pamba boye, so $5. Il y a une typologie ba prix ba concert. Au monde on dit. C'est déjà bien. Mais où est un peu VIP? Où est pas chrétien? Différence c'est ça. Bah où est na Jibé na Kofi na nan tout ça des Congolais quinois chrétiens. Comment bango ba Mike Kalambai ba Moïse Mbiye ba plus chrétien que où est Jibé ndengeni? Yesu ya kombote kombo Yesu ya Christ misala. Po ba yeboza na Yesu misala na malamu. Donc concert VIP concept concert VIP. L'église ça non mabete. Non, ça mabete soki ya monike musique azobeta pona ya lingi catégorie bato moko baya. Ba invalide baya. Ayimbeli bango ba texte ba invalide. Na linga ka basi na yemba ka thème moko besu basi pour enseigner basi. Ayimbeli basi. Alingi ba ministre. Pona ya VIP te. Ba ministre ba ye Tshisekedi aye yo benga susu ba kuluna baya yosimba te. Wana ya VIP. Il faut kabola ba catégorie. Ya lokwa biso on a directeur, on a chef de division, on a chef de bureau, on a attaché. Il faut catégorie. La business en église, business bon, tu sais que dans le business, tu sais que dans la présidence, tu as place avant la liboso. Dans la directeur, avant la cime. Et dans business, et ça catégorie. Pasteur, Moto Bozo benga VIP. Pensez-vous que devant Dieu, à ça peut VIP. Moto benga VIP na mokila fouti $100. Et pensez-vous qu'il est réellement VIP devant Tata? Mais que VIP, on a de rendre devant Tata grande. A comme VIP, bien moni nini, bozo mona nini pas d'ailleurs. Pour bocha VIP. Ok. Tozongela yango toke la prière pour la nation de John Famba. Voilà. Merci beaucoup de comment Timbenga ba ndebo na biso pasteur Narcisse Boya. Azo tuni motuna a répliquer directement mais na banza awa ko kanga mapo ko koloba susu. Mona la mingi. Trobe la sika la prière pour la nation. Teuti komona mikolele kiawa collègue Nabino Marcelo aki na mobange na prière na stade de Martyr na Tata Raphaël azui drapeau asimbi yango mbula ekobeta babeza mbula ya mapamboli akosambela mpo na mboka na mwasi na ye bafukami pendant que mbula ekobeta. Est-ce que l'air nini bokoki kosala par rapport ya bilili? Bon, moi je pense qu'il faut tous à la sérieux na mboka na biso. Congo ezobonga te, Kinshasa ezobonga te pour aventurer baleki trop. Est-ce que qu'est-ce que d'abord Marcelo, mon frère là. Bon, bien de passer là dans mutunyo so ado petre ba troupeau. Ce qui makambo ezo sala, ezo permettre enseignement pa ya batum, c'est bon. Ce qui mbula na ko simba drapeau, na mbula na ko fukama. Les enseignements, c'est que faut te bel saka mbula, chaque mbula to simba ka drapeau to fukama. Eza na mbula et betaka chaque jour, et betaka partout. Musuku te sali ba inondation ba to ba dindi. Mais pour na yo mbula soko fukami au poli na yo, au simbi drapeau ya mboka, au lobivo et ça les locaux. Et ça les rien. Et ça les rien. Pour battre polaka chaque fois. Quand mboula ya jour. Il faut respecter bino ba pasteur ya Congo. Seigneur doit respecter Marcelo na loko a sali wana. Non, on est maramba pasteur, maramba pagan. Il croit à ce qu'il voit.
pour na ye yango Bible lobi bino boye baka ceux qui tambo epesi rouge epesa milikolo to comme na saison boye to ye baka oh eza makamba batu mbula c'est normal maïs c'est normal nzete c'est normal et l'autre est normal parce que Dieu est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Mbula soke beti Marcelo Opolina yo osimbi drapeau en mboka na ba batikela ke drapeau ndé ça ba simba ba drapeau ba constitution ba lobela ngo guerre zo silate bango ne batu bazo tia président de la République na ba problème yepe mso alembisi guerre abino ndé ba zo bondela pour la nation makambo zo bonga nzoka nde yeta que chef de l'état fa futa ba soldat pesa ngo fufu ba arme ba drone lokola Poutine guerre silite mais bango batu wana soit déjà ba pasteur baza ko kosa mboka na biso to fuka maka to sombaka minduki te to lobaka guerre zo silate lobaka nene kasi to zo lobala mboka ko bonga to sambela wana ko sambela te ko sambela ya soldat eza ko pese munduki a tirer ça ko sambela prière ya soldat ya pasteur za ndenge Marcelo fuka maina mwasi ne ba mais pasteur eza mutu nyonso mon frère pasteur eza Marcelo te bon ya chrétien chrétien eza peka Marcelo te chrétien eza mutu nyonso quiconque croit Comment on pouvait dire ça, pasteur? Non, pas seulement ça, pas seulement tout dans l'église. Pourquoi? Est-ce que vous avez un thermomètre moko ba pas za mosala nzambe za mosala nzambe te et puis bande ko beli bazolanda biso boni ko tuka ko minimiser moninga na pourquoi? Aza moninga na ngate. Le problème c'est quoi? Comment non? Tango yo bandi ko kwisa batu. O bandi ko tindika batu ba kweya. C'est là où ça va énerver les écritures. Là où biso bato écriture tozali. Comprends? Tango bazo sala makambo eza la saine doctrine te. Basali temple balobi en église. Au moment où notre Seigneur a détruit les temples. Alabi na komi na mutu. Je travaille pour l'homme, na bâtir yé. Mutu aza bâti nde za église. Mutu aza mayele, mutu yende église parce qu'il a bâti. Mais bon, bazana ba temple, ba pesa bango ba meme, ba yela bango ba mbongo, ba pesa bango so ba biloko ba ba dimi ba offrande ba bongaka. Mais bato bazo memela, ils sont des chômeurs. Tozong la kuna. Alors on transambé. Congo oyo. To sambeli pe mingi. To ko koba pe ko sambela. Prière pour la nation, c'est parce que chaque année, Mangomba ndenge na ndenge to mona na stade de Martyr. Prière pour la nation, prière pour la nation. Mais na tongo to de faralipa. Koli a passé, l'hôpital a passé, okufu bakunda yo passé, nyonso passé. C'est ça qui nous juste. Donc prière exacte, tout ça me raté. Parce que tout le monde a Jésus avec 5000 personnes. Balandi, bato balandaka parole. Basuka kana lipa, nambisi. Faut baler ça bango. Faut baler ça bango. Si vous avez 5000 na kati église à Moutouane. Alors les sabino de bilan de bo pesai. Ça montre que bino nde boza na mbongo muto apesa keza muto azanango tango ko pesa offrande mwana nzambe na zebisa yo ti opesa ko offrande ça montre que yo nde nzamba pambola kiyo yango yo ko pesa pauvre tous ces gens qui se disent pasteurs qui demandent ce sont des pauvres. Alors par là au même abisso déjà dans la troisième chapitre la biso dit offrande olingo lo baete ko pesa eteni azomi kopesa offrande na yo libonza eza mabe d'après yo. Non, muto ape problème nange za na yebisa bandimi boy. Ti bo pesa ka bino nde boza grand. Donc le Seigneur va pesa. Ti bazo pesa muto wana, yenda za pauvre, il n'a rien. Parce que sur dans Genèse 14, histoire où il y a Melchisedec, to côté moi la dîme directement je peux dire. Melchisedec azali roi de Salem, le grand prêtre. Yé muta ki ko pesa Abraham po Abraham azaki na Abraham te azaki Abraham azaki ko pesa les pains et les vins pour y azaki ne lokote yé na azaki grand c'est les grands c'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur et puis tant pesi Bible lobi Abraham Dieu bénit Abraham le temps pesi a bénir ti bo pesa ka ba dim ba mbongo na église bino ne bozo bénir mutu wana za na ngote yango ba kendaka nango ba Dubai ba komi na mbongo ebele bazo mituka bozo bénir yé. Donc en d'autres termes na ligi toza na face à la presse chrétienne beaucoup de gens ça dit que pour na yo yebisa bandimo ta la caméra ko pesa eteni ya zomi na mabunza ndenge sala makana na église eza mabe. Eza malamu po bosomba tol, bo créer boulangerie, bo créer ba entreprise de télécommunication, bo sala biloko nyonso. C'est ça le rôle ya mbongo wana. Ba pesa nzambe.
nzambe ne nani yo moko za nzambe parce que générer oza na richesse ano 1000 francs na yo za richesse na yo oye nango opesi mutu na po aza pauvre po toza na TVT na par exemple l'église caméra ezate donc toza pauvre côté caméra yango nga étant que riche na pesi 1000 francs nanga to somba caméra pasteur Narcisse Boya sunga bande ko ba ko landa biso affaire ya dimna offrande oyo et commis on dirait le mususu il y a des pasteurs au lelo ba ko tia ba esengeli osala au pesa dim de na yo moko dans le cola osala rachat dim donc ce qu'on pesa la dim te ya kas ko na dim moko ya monene et remplacer ba dim notre pesa te offrande et comme même pasteur a du téléphone na ye alors nous oza mais oyaki église te de ba futaki bino dim opesité na osambela nzamba kanga prière no babi dim et sécurisaka musala ya mwana nzamba est-ce que la solo yeso alobi boy vous donnez la dîme de la menthe vous laissez de côté de pratiquer la justice tu yoka sikonani dîme de la menthe ezani menthe ezaka ba épice ba matungulu soko zolamba biloko yango ezaka musoni te ekopesaka solo mais justice ezani fona lia musoni na tonda bato bazopesa dîme ya solo bamona ye mais vous laissez de côté de pratiquer la justice mutu oyo nyonso azo pratiquer la justice azopesa dîme na ye maman moko atebi na nzela aza aveugle moi qui ne mosala eza te eza injuste akolia ndenge nini eza injuste soki opesi 1000 francs opesi dîme na yo pourquoi babenga yango dîme chiffre 10 na hébreu lingo eloba richesse soki olongoli 1 na 4 babenga yango part yango babenga 1/10 part wana soki olongoli ntango ozopesa babenga yango offrande soki opesi yango mpo etonga ndako offrande ekomi semence soki napesi yango neti aveugle moko na nzela ekomi aumône parce que aveugle akosala yango eloko te kaka po alia eza kaka baaction tozopose nde bapesi yango bakombo ekomi lokola bato dîme eloko mosusu offrande eloko mosusu vous comprenez non eza kaka mbongo opeseli mpo na nini mpo tosomba caméra ekomi semence mais l'action de donner babenga yango offrande nala koofrir bana nzambe botangaka français eza action moko kaka wana olongoli na $100 na yo $10 par exemple $10 yo tika na 90 eleki $10 ozala riche opesi $10 na panier ya dîme opesi $5 panier ya offrande d'église opesi $7 na nini aumône o wana msudo na panier dîme c'est 100 10 na longoli 1 na pesi na 1/10 na longoli siko otika na combien babotoli o richesse nyonso nyonso yo kopesa babenga yango 1/10 eza part 1 eza part na kati ya 10 1 eza part na kati ya 10 soko opesa 1 million opesa nini eza ka part nzambe asalaka bongo pourquoi po alakisa bato ke nga napesi bino mais po bakoyeba ndenge nini ke nga napamboli yo faut popesa yango alobi balevi bazalaka na part te par na bango ezali sacerdoce par na bango ezali nzambe balevi mpo na nini mpo abraham ntango akutaki bitumba azozonga akutanaki na 2 rois roi ya sodome na roi na mesisedek mesisedek apesi ye le pain et le vin nayebaka te bapasteur ebele soit déjà bapasteur batanga yango te mesisedek a donné le pain et le vin c'est la parole c'est Christ. Et puis Christ, parole et le vin, il y a un monde épamboli Abraham maintenant a pesi 1/10. Ce qu'on a le pain et le vin, ce qu'on a Yesu te, nyoso sa la kaisa pamba. Ce qu'on a ya pesi Mesisedek, ça prouve que Mesisedek a zangi, Yesu a commis supérieur. Après ayeko kuta na roi ya Sodome. Tu ebi Sodome et Gomorre, ils a règne ya kofinga ya bondumba. Alobi pesa ngai batu, ngana ko pesa yo richesse. Pour na sengi batu. Le pain et le vin c'est Christ, c'est une personne. Ali ko lobaneka ke na lingi na mona Yesu kat na ote pesa ngai yo ko za na ngote. Mais ngana ko pesa yo bozui. O bozui ya Sodome et Gomorre. Ezali ba bondumba, ba koboma, ba biloko nyoso wa. Donc, eli ko mona nzambe soko zi le pain et le vin o ala Christ. Okuta na roi Sodome. Akoyebisa yo na lingi ko mona Yesu kat na yote. Tant que Yesu a kati na yote, yenda kokota na kati. Yango monaka au père de parole. C'est pourquoi la Bible dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Oza voler pour nani. Na pesio biloko. Biloko ngo ozongisite. Donc toza na dette ya parole ba don ba richesse toza nango. Tozo sala bolamu te. Muto nyonso azo sala bolamu te. Avani na richesse wana azoyi ba nzambe.
Azoï ba esprit à créateur parce que moi au créer exact. Donc mouton nyos a créé katé c'est un voleur. Mouton ça sert à bola mouton c'est un voleur. Bato nyos bazana l'église. Bazo pesa bato misalate. Bato bazo balate, bazo bandoki. Baza ba voleur parce que bazo la kisaki bazana ba don ya ko créer na vie na binoti. Biloko tozo ben na l'église normalement il fallait peser. Oh. Normalement. Parce que temple et Boukanaki. Il fallait tous en bloc avec école, la fonction publique, le bloc social, orphelinat. C'est ça l'église. Parce que là-bas, il faut que là-bas, il faut que soigner. Là-bas, il faut que connaissance. Connaissance, c'est une chose qui nous parle. Mais bisika église en soi, ce ne sont pas des églises. Bazali 5000 personnes dans la ville de Kinshasa, l'église, dans l'église Moka. Mais ce qu'on a dit, on va produire rien dans la ville de Kinshasa. Ce qu'on va faire, Bambon wana ezopesama ezoproduire nini parce que babenga za ONG statut nango ya ba église na bango eza ONG o muta bongaka na ONG te ONG za ka bosangisi bambongo bino tu ba riche bosangisi bambongo bobandi ko sunga mais ndenge nini nakata ONG na ba pauvre akoma ko chambongo il faut l'état na biso atala ngo bien ONG batu ba chaka mbongo po ba sunga mais bino boye bopesi mbongo esungi mutu moko akomi na bajipa $100,000 Dieu m'a béni na ONG ko panga na ndenge nini eza na 100 bits lucratif mais yo bongi maman apesaka 1000 francs apesaka 100 francs apesa biso nyonso toye na ONG moko boye intel tosangisi bambongo po tosala nango nini to créer mais biloko wana ba ONG wana esalaka rien ce sont des pauvres qui sont ba démo baza kuna ba célibataire ba blocage ba famille divisée mais mutu famille divisée azopesa mbo mutu azana démo azopesa mbo mutu azana blocage azopesa mbo non bango nde baza na pasi ba yende na ba problème na bala kate na zana besoin libala siko aye na ONG wana église il faut kopesa libala c'est moyen quelque chose okopesa nini po ba passer be bazala ningi wana oyebo une église vous avez yo na mo ba problème no oyo il faut opesa nzambe offrande moko motuya ton unique il faut opesa nzambe yozi mwana wa za shege libanda oui na une église usengi sumbu ubinga yepo c'est que yo mo za na rien c'est pourquoi tu as besoin d'argent même la consultation prophétique on est que mutuana da pauvre azana besoin mbongo na yo et quand on est à l'hôpital aussi cette consultation ni microscope ni eloko apesoka maloba esili okena ba problème na yo bondela makasi matana ngomba kolia lisusu te kota jeune à 40 jours kutu fufa muke ozolia pasi le bato wana bazo détruire ville na biso il faut l'état congolais à luka solution parce que quand vous regardez les dimanches ndenge ville komaka ba mouvement partout mais lundi il y a personne ba utaki na ba ONG na bango ba utotika ba mbongo lundi bazongi braza. Est-ce que l'église au Kambara peut s'appeler offrande? L'église au Ngalakamba. On peut pas ça mbongo. Bazuka misala ba ne belé ba zola nangai. Bandimanyo c'est ngala lia mbongo na ba. Bosco sala. Bazuka misala mais to ba caméra, to so bi ceci. Mo uta ba caméra. L'église. L'église à Kenan. L'église na yo. Ya zu caméra Kenan frère. To sike kapo comme à filmaka et sungae. Alors frère bon faut côté na jeûne et prière hein. Attendez la caméra té. Normalement il fallait que tu canisa la caméra té to pesa caméra sala. Yo trouver le normal mais aibi. Mais pour trouver la aibi mais avec na besoin de caméra il fallait loba. Pas où tu es l'église mususu, à l'église là. Ça il faut na besoin de caméra na filmaka to ko pesa. Alors, pasteur Narcisse quand vous y jeûne et prière, tozo mona ba tozo jeûner pendant 100 jours, 200 jours. Ngandi muta jeûner ba publicité na ba réseaux sociaux. Passer à quelle prière na zamba, tout le monde na zamba, filmer, passer à la ligne na poto, tout le monde akanisine zami. Nga mukolo moko te bomona nga na zamba. D'abord zamba na ba ngungilion ko bima ko na kati. Jamais na ko zamba wala ko tozo luka to. Abi ba luka nzambe na zamba. Zamba na ko tozo luka mboka na biso ba pesa biso mongo na Nations Unies po zamba ne saka mabie. Ba ba ote zamba to ganelo. Donc bonde. Oh zamba. Non mon frère. Tala bato nyonso bozoke des zamba botika na bino nyonso bosala la pamba o tozo matangomba Yesu ayebisi la femme samaritaine boko samba so na ngomba te bango bazo matangomba do bazana contradiction na évangile na bango
Dundi batona bazamba mangengenge tendance luzizila eza mabe pona yo. Non, ba distraction. Oh, projet chef de l'État zanango, il faut bazamba na ba bongsango ba sa ba ka militaire so to suka. Projet c'est que dans Kimi ndako tamso pona makelele ya mwana. A se retirer. Mabe za wapi? Bino bo sa l'émission il pas na ngati. Yo ki makelele. C'est que ndako na bango des autres ezala kaka. Des autres ezala nango yango muluke ndako na nga kimi na mwasa na ba projet. Ba ota okanga moko na zamba kuna na mwasa ba. Donc pour dire que babilo kana ya ba jeune. Muto a jeune il faut aza disciple à Jean-Baptiste. Yo jeune raté. Mais na ko jeune ndeni. Ko jeune ezali. Ko jeune il y a colère fufute oui ezali pour na nzoto. Mais il repose nga mayele te. Un va affamé n'a point de règle. Bato ba jeune kezani. Ba disciple à Jean ba eko tuna Yesu. Pour na nini biso tozo jeune ba disciple ba zo jeune te. Pour na nini biso ba disciple ya Jean tozo jeune bango ba zo jeune te. Yesu alobi boy. Oyo azana ngai mobali ya libala ako jeune te. Mais oyo azana nga te mukolo ba kolongola mobali ya libala na vie na yo ndoko jeune pour mabe kokota. Il faut ça la jeune pour mabe wana elongo. Obi ki yo meme évangile mususu nazo banga. Obi sabana nzambe. Mwana nzambe a jeune akate. Jean-Baptiste va ko jeune pour Jean-Baptiste amelaka masanga te. Jean-Baptiste alataka ba peau de chameau. Jean-Baptiste aliaka ba sauterelle. Mais Jésus dit le fils de l'homme est venu, vivant divin. Bolobi aza momeli masanga. Pasteur Narcisse Boya. Bible lobi na biso. Eza na milimo misusu ebimaka kaka en gênant et en priant. Siko yo oza koboya jeune. Milimo mabe peut-être ko kozala na mundimino moko bako bundiso na musala bako kokote ya pe na ndako pe milimo mabe koti. Siko milimo ane sengo jeune yo jeune raté. Monte ko place. Donc ce que vous reconnaissez tous milimo mabe. Muto azo jeune, il est reconnaissant. Aza milimo mabe. C'est qu'il n'est pas chrétien. Un chrétien ne jeûne pas. Dans un verset, ce que nous avons gêné, c'est qu'il est reconnaissant qu'il a des démons en lui. Pourquoi va gêner? Vie aux mené. Vie aux mené, il faut que tu en aies à Longola. Jean-Baptiste a béni sa gâté. À Longola, quand il vit. Il y a un moment où il y a un scénario, il y a un baptême, il y a un englouti. C'est-à-dire que ce que vous avez scénario, ce que vous avez englouti, bilamba la ngande za mbuye moyena biblique. Parce que les camons c'est biblique. Te baptême eza transformation ya mentalité. Yango basala ki représentation nango na immersion. Oza langulu. Muto aza nguluti, aoke musala te, aoza na libala te, aosa eloko te. Parce que oza nguluti. Donc vie na yo d'avant ekufi. RC balongo ba olongolo na RC ba olanda bakaba ba yiko longola yo. Bonga na gloire ba RC wa. Oh, FIFA eza établissement. Ce n'est pas une ONG. Obo ya RC pour nani église de réveil du Congo obo ya pour nani. Ezo ka management mapia. Est-ce que Jibama mapia? Eza baka dodo kamba, Jibama mapia. Sonika futa, Kakenza, bango nyonso. Mona mamolani. Na mona mamolani. Yécoute ba lobi ata ancien voleur. Alors il faut ba pesa ye deuxième poste. Tala niveau. Ba bi casier judiciaire ya mutu wana eza mabe, mais to pesa quand même deuxième poste. Vous savez, lorsque nous parlons des évangiles, il faut dire la vérité. Nous avons reconnu ce monsieur à un casier judiciaire flou. Mais tout peut que la deuxième partie, deuxième fonction à Géraka. Et pas n'absolument fonctionner. Mais c'est le passé, non? Mais pourquoi non, c'est le passé. Il fallait dans les numéro 1. Pourquoi va-t-il le numéro 2? Parce que casier naïe est contraire à soi-disant statut. Donc pour dire qu'il faut tout bon, ça m'a déjà tellement belé, il faut tout ça la répondre. Restructuration. Il y a Babylone comme ça l'église de réveil. Et ça bon il n'y a pas de résultat. Moutazo bongate, Congo za salité, bino bosambelaka, bosambelaka. Congo za bien te. Bosambeleza mabe. Est-ce qu'on est là pour ça? Bosambeleza ni expression à désir de ton cœur. C'est ça la prière. C'est pas au moment là la lettre mingi bakomaka, je vous prie d'agréer. Quoi ça? Makambuni nous avons la muteme linge salema, ce que salemi yango prière. Prière les c'est pourquoi Jésus a dit ne multipliez pas de vaines paroles. Vaines paroles, ce sont des paroles qui ne se réalisent pas. Au combat la neo, au balité, vaines paroles. Au coup fata neo, beaucoup fait les vaines paroles. Tous ces vaines paroles, il faut pas te l'obaka. Jésus dit ne multipliez pas de vaines paroles. Mais quand vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, c'est que tu reconnais que tu es fils de Dieu. Comment être fils de Dieu? Il faut sanctifier la parole de Dieu. Comment sanctifier la parole? C'est obéir. Moïse. Pourquoi tu n'as pas sanctifié mon nom devant mon peuple? Pourquoi tu n'as pas obéi à parler au rocher au lieu de frapper? C'est ça être fils de Dieu. Ce n'est pas parler, mais être. Si tu dis père, c'est que tu es fils. Voilà. Donc comme il y a une émission, émission na Moussa Nzambe Narcisse Boye aussi la raté.
tombaki oza révolutionnaire nada pena révolutionnaire Christ na ko buka ne temple est-ce que biki bakambo lobara oyo et okilo ba problème ebelo kozanga ba déjà pasteur so ba parler et makape poison makambo zoloba oyo bon net soki batelinga poison na ba fabriquer liwa to liweza la mort existe so mutakata teli mutu poison okati machette obomi au sale loko asika ezate parce que la mort soki la mort ezalaka te mais ba doit être poison ba yebezali mais pourquoi telemela makambo nyoso tu ya ondi makambo tuté o bateyaka na église eza mabe kaka ya yo ebite to benga o pasteur to benga onani ngane la vrai pasteur je suis appelé désigné par onction pour na bongisa mabe ezali tel lo mokonza boka azo souffrir tisekedi ako souffrir makasi po akutani na bato balobaka basalaka te pasteur Narcisse Boye bazoloba bazosala ndengo za boye ndimi débat menga na bandeko nyonso oyo zoloba awa totiela yo débat na moko Nicodème a débat na Yesu bascribe basaki débat na vie ya bona nzambe za débat na lukaka bango nyonso boko vansa bango te belé bavandi boye na koteya bango tala mokinde fezala na teyi ba bayoka ota ne bazo ba yo ndima banzembo fali abaweka na kati église bayoka fali c'est un chrétien na ba texte na soko ki texte nzembo na ye leti nzembo ni na ebisute un jour la campagne robenge pas ya robeta mais la moya ki faire et pas ya Moïse bien mais yembe banzembo na nzamba mais faire mungo na kitoko ba ndiminyo so ba sepeli ba tana ba souvenir ya banzembo na ye wana ya mokili yango ba soki faire azalaki faire te Moïse bien ina bengisa yo bengisa faire l'église na bengisa wer bengisa fachi bengisa nani okomona église ça la plein parce que ba chrétien soit disant wana ba yebi que faire l'équipe na action sobe na pe Kofi Robeta na Robeta Kofi parce que banzembo la pasteur le Kofi c'est un chrétien alinga ko ba sénateur. Ce sont des Congolais, des Quinois chrétiens, parce que ça bien. Bah vina bango elongo bani tena ba Christo. Parce que moi quand on ça makamso ke ani et l'équipe Kofi so mona yam. Makamuni. Au mona Kofi na kata vidéo moko ya sex tape. Au mona fali mais to moni ba soit déjà pasteur. Pour dire que misala na yonde ba ko juger yo. Kofi engagé ba te belé azo futa ba Congolais, tu vas pe na ba petit na biso musu ba za ba frère musu ba yeba pas Kofi kuna ba yaka pe kote ozo moi. Voilà, donc comme une sous émission, merci mingi na pasteur Narcisse Boya, où yandimi ko répond à l'invitation na biso, tozongelaye. Même si je zali ki masanga ba te belé bazolo belango, si j'ai à polygamie, tozongela, si je zali belé na pasteur Narcisse Boya, tozongelango pour na kuluka koyeba. Oya lobi yewana. Pesa numéro plus 243 84 43 40 899. Au bon raté on peut sa numéro boy. Na makambo zolo babo na TV. Dans l'agent public de l'État, dans protégé par les chefs de l'État. Le Mukonza Kongo Modu. C'est ce que les chefs n'ont pas. Mais vous savez pardon que makambo le bien est conforme à la Bible. Maintenant on a dit pardon c'est que bango ba baby si peuple congolais. Ba créer ba divorce, ba détruire ba famille, c'est à eux. Ba comment koteka mai. ONG comme koteka. Et comme koteka ba photo sans idinat, sans RCCM. Photo à papa sans RCCM. Procureur il faut nous kabatoyo, ba sali ba société sous couvert ya ba ONG. Botika la malamu monde tokutani mbalasima, merci na John Famba, merci na ingénieur Giga, Olivier Mouke na assisté biso. Ndeko John Mwaliloba. Voilà, merci na mino surtout aux amis qui ba été kolanda biso, ndenge ko max alobiawa. Donc ça nous communiquer mon qui est ezaka en agence moko ya fret na voyage GLM Multi Service autrement la PDG GLM kuna na Afrique du Sud très bientôt beaucoup ta biso kuna on a kosala ka musala nzambe no parce que ya musala nyonso ya malamu eza musala nzambe. OK, botika la malamu ndeto kote mbala sima shalom. olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema